Ndeko batali nde na tuko annoncer bino na émission tout à l'heure que kitaki esika moko awa na ville province ya Kinshasa pour na kokutana mutu moko un ancien international congolais, un ancien joueur qui na Kinshasa pour des raisons de vacances mais également pour fêter avec ses amis pour na ko fêter na bango o ezali bongo sortie officielle ya association na bango bon mona ki na ba plateau na biso mais bazo ki tamuke to annoncer bino que to ça na pena une émission mobimba pour to solane penza parce que ça faisait longtemps que ba amoureux il y a ballon rond baluka kaeba mitunaka akenda. Vous avez compris, il s'agit bel et bien de Yapodor ngalamulume tout bizat bo tala biso bo se retrouver na banda ko metto ko linga yemoko wa yesa biso penza qui est Yapodor qui est ngalamulume o tozane awa quelque part na ville province ya Kinshasa on a zopé ça. Bonjour, bonsoir Yapo. Bonjour, bonsoir Jonas, enchanté de vous voir ce soir. Voilà. J'espère que les téléspectateurs déjà moni idée, c'est-à-dire tout bien ancien joueur mais côté là eboué streetir car il y a des joueurs actifs parce que beauté ça élégance ça donc voilà. Alors Yapodor namkusoko sebso qui est Yapodor azanani to bien ka Yapodor oui bana pe babota milelo bana pe babeta bale bakoyeba Yapodor ngalamulume azanani. Merci pour la parole. Yapodor aza le rôle aza jeune nyonso o abotami na papa na maman. Naza natif à Kitambo, na botami na Kitambo, na koli na Kitambo comme jeune nyonso azalaki na passion à football. Na bandi football mwana muke ndenge zalaka kobeta ti teyo koma na ba football o ezake tokebeta la ba ligue quoi. Voilà, tu vois comment on football ezaka ko beta na ba ligue mais équipe à liboso signera licence toloba o peno beta championnat en fait. Il y a zelo ezaki équipe nini. Bon na bandi na bana mangembo. Na bandi bana mangembo eza équipe ya Kitambo. Ceux qui boyebe bimisa bansilulu abeta pe na équipe nationale voilà. Na bana mangembo na beti na bana mangembo après na ekoya na US Kitambo. Na beti na Union Sportive Kitambo. Wana obeta na ba Kayunza Lambila na Kitambo. Non, ba Kayunza Lambila ba vie na bisoti. Bisoko to ba petit. Bisoko tellement to beti bale mwana ba vie mingi ba komo mo la so pe ba vie ba ni mais to na so ba jeune. To na so ba jeune voilà, na beti na US Kitambo. Après US Kitambo na beti des saisons de na avec club. Voilà. Na US Kitambo de permettre que ba avec club ba mona au fait. Alors intégration on avec les bezaki ndé kokota na avec les bezaki moyena test moko ya ko sala ndé ba volontaire ba ndoya Serena Bino tous ezaki ba dirigeant no bazali na bonne relation na ba dirigeant avec club à l'époque tout ezaki no ndé ni yepsa kokota na bonga déjà ton obeta na US Kitambo ezalaki na ba camarades à présent na ngai o bande ko landela ngai coup de place naza logé awa eza et pas autisme ba la ceinture. Les hôtels Kitoko autisme la center ba o ba uta mikili baya loger les hôtels Kitoko bon yaza parmi ba dirigeants o ba vieux oyo ba lingenga ba o ba memanga na vieux club autisme la vieux autisme ba o bazalo ko ba père nanga pene ya football o ba memanga na vieux club donc ba o ba sangana ba zaki ba pauvre Jean Maele pauvre président Akufi Kombo Kiminga échappé ngai na ba Patrice président Patrice à partir de Kitambo de Bamemanga avec club. Voilà, oui avec club ezaki aneni et puis tout le bas Yapodor obeta au rappeler pe poste na ba c'est quoi tu avec club basé Belesco ba zone ali susu. Bon na zao moins na zao polyvalent na ndobeta poste tout na robeta 9 na robeta 11 na robeta 10 na robeta 7 bon na polyvalent. On a qui veut club ce n'était pas facile. Au moins, avec les déjà grand club, tant aux il faut déjà moral nos déjà à la bien. Donc, au début, ils ont facilité. Mais tant on a commis, puis, on a conseil à vieux Moussou, on a Moussou, on a master Moussou, on a Kouta qui m'a conseillé, moi permettait vraiment. Kouta banani, sérieux. Bon, avec club, on a vu ce qui avec club, on a changé qui presque au Satur Mobimba. Batika qui, je crois, au moins 6 à 7 jours, il y a ancien. Nakutaki neti Alukuzulu, nakutaki Mungusu, nakutaki Isa Mulimbi, nakutaki Mayanga, nakutaki Nitu, nakutaki Mazoa,
nakutaki lisusu nani bon misusu ba échappé ngai nakutaki bango donc voilà après tant toyaki moi ebele toyaki neti saison mona baruma tumona ngai Jeff Tutwana toyaki na bakalo Kalonji Godas toyaki na ba ils ont échappé ngai toyaki moi ebele. En tout cas, avec le Bassara qui m'a ossature, Moussa Sikapona ko relancer. Voilà, wana Ezaki Baneni et puis président avec le Bassira wana Ezalaki Nani, voilà. Ah, le nom me revient maintenant. Ezaki Rafloali. Il y a pauvre président Rafloali, Moutazaki président avec club. Et puis na ba vice-président, ba donateur ndé na lobby ba autisme bala bazalaki. Voilà, ossature penezaki makasi. Voilà, donc profiter de l'occasion de ça autisme bala waza vivant au moni à travailler na baninga nzambe pa bengi ba mayenza basale grâce aza vivant et puis asa tongi mo elo asali pelo ko ya bien oyo 4 heures permettre biso le loto réaliser interview na yapo ngala mulume. Alors yapo ngala mulume signé contrat à combien d'années et puis beta combien d'années na avec club après oya kotika avec club kende na bamboko kenda to comment. Avec club, on a signé 2 saisons. On a bêti une saison. Na katikati il y a 2e saison de yango tokendaki ba match ba Coupe d'Afrique ndeko sala kina zonga isuste. On a bakende ba match ba Coupe d'Afrique. Na ebike yo journaliste ba jour ba kima avec club na ba sira ba kima ba coupe avec club alia mbongo te ba transfert na yo mais na poser question ni na parce que zaki ba né 2000 2001 2002 ou comment là. Zaki 2001 de la zonga te parce que na kina avec club na 2000 na beti 2000 Mobimba. Parce qu'on a mis la 4-4 à 2001 de la zone à Esouste. Voilà. Ce qu'on rappelle, Bisso, match à Mounene, il y a l'EPFKIN, au Beta, ou Marcanet, peut-être contre DSMP, contre Mazembe, pour battre Bazon à Soussou, ou UPC, on a match en Mozalaki, ou et ce soldat, peut-être la victoire, n'a bien soit la défaite, n'a bien entre le Popo, DSMP, ce qu'on rappelle. Bon, match marquant, il y a match avec le Mazembe. Ils ont un stade de martyr. Bon, mon sérieux les Azaki sikoyo mamale Azaki et mes mamale Azaki na Mazembe. Bon, mamale Azaki parmi les joueurs on a bandé kolinga mingi. Donc Azaki parmi les joueurs ils ont nota la buenazo zwa. Na tirer moi biloka muke banini na ndoze pana siko koza na terrain na mamale. Ils ont déjà rêve pour nanga. Donc nanga ce qu'on a ça la plus que y na terrain na za remarquable. Nzambe pas ça la grâce match on a payé ça là que tout ça là un but partout na Mazembe mama l'écoute abimisa et Santos le coach Santos abimisa et to continuer match on a payé ça là match bien pour l'angai. Voilà, j'espère que ça allait bien les solos au Yapodor à Betty avec le bien à Mazembe pour se rappeler les sources. Alors après tel que Yoka avec la Kelibanda, ba Yapodor batikali, bimake ba Kimi Vita, bon négocier transfert na Pelé Mongo, tout ba teki ba joueur, tu sais Rano ba teki ba joueur, ba limbonga ba joueur, be télévision on lo ni le kanapo kende puis tango tiki Vita tango club nino kende aussi. Pour dans loba président Pelé Mongo il n'y est pour rien na kata mamba transfert nanga. Ayebi le côté, ayebi source pété. Donc voilà, ngai personnellement le quoi joueur nyoso na bando sa championnat na bien depuis na avec club et puis na zalaki na ba manager mo ba utaki Allemagne bayaki mona ngai tukutana ki na bango to sololaki na salaki ba demande na ambassade Allemagne qu'on a bonne uniforme et puis bando c'est la championnat ici là comme ça na parce que na zalaki joueur national 2 saisons avec club. Après 2 saisons, na ngana zonga neti joueur ya équipe nanga d'origine bana mangemo parce que na kitambo na signé 3 saisons. Na beti 2 saisons, une saison za kineti kitambo alinga oli on a une saison équipe nangai. Voilà des contrats à laki. Et puis quoi arrivé que tant on a ke Maroc, tant que Coupe d'Afrique na Maroc et puis to Longwe, ba mindele on a zana ba toujours en contact. Ba bisinga il serait mieux à partir du Maroc, oyam balamoko Allemagne que ozonga kin, tamsuko ozonga kin et au compliqué biso mukio bima pour championner silité avec club et comme il déjà na makamba boye belé.
donc ozonga et ça la biso problème donc à partir du Maroc exiger ngate mais basenga à partir du Maroc na voyager et c'est le salamaki na solana bangon à partir du Maroc na kendaki voilà wana vite kendo beta match à Coupe d'Afrique na équipe ma club moko Maroc to beta kina waka Casablanca ezalaki quart de finale la Coupe d'Afrique prendre OK na Europe okende précisément ko elaki na ba équipe ni normalement tant na kei na kitaki na France na France sikoyo yeko arrivé ba manager wana ba yolongo l'entraîneur équipe au bon bando connecté équipe ezaki Harlem ce qui Harlem na équipe na si ba lofo ba kinaka man période moko ba kinaka na équipe wana pe des équipes moko ba ndolinga pe moi ba congolais moi mingi fallait na kende équipe wana tant ba longoli manager et aussi na ke ba bisenga fallait na zela ba lokela na équipe mosusu siko na zaki na France na fanda na Paris et puis bah ngai coopération mosusu na Léman na équipe moi Léman les maisons en France on a ba na deuxième division na ken Léman Henri le Gardan ba yaka ko travailler na DSMP voilà Léman na zana Léman na sala pratiquement 1 mois et demi na Léman et au sala pe ba limogé pe sous entraîneur dans la chance de ba limogé son les équipes ta vite voler la côte on trouve qu'il y a bongo habité peut-être na rolo ba bongo ko le la on est sala qui partout nazokende ezo sala ngaka ndengwana na yo lokulungwa Léman na sali 2 mois na Léman na yo kozonga Paris na fandi lisusu bon tellement na bande ko s'entraîner na grand frère na ngaza en Angleterre na petit frère na le dernier na famille na biso banda obeta na Queen's Park Rangers ezaki équipe ya deuxième division na Angleterre Kipia yangwana siko asengi nga banini na ke na Angleterre comme ça yaza na ba manager akoedenga comme ça na beta kuna après d'ailleurs en Angleterre en Angleterre ce que il ça là qui a moins problème ezaki ba papier ba work permit kuna benga work permit pour na beta ils ont pratiquement 9 mois une année nzamba yo ça la grâce na yo zo ba work permit na ngana yo zo mukanda pour na beta na yo beta na yo zo équipe moko boyani équipe à 4e division balinga ba kita donc bazaki na besoin ba joueur lokola na yeba na vieux na ngamoko boya zapi na milieu ya football en Angleterre asinga bi a coopération moko ezawa okoko beta ezape visibilité pour na yo okende na bi ok problème ezate na kena so na bango na beti ba maintenir ba kitate parce que manager wana longwe ak équipe mususu ya 4e division bazana na besoin beta titre après azungai na kena équipe wana ezana comme nango Dagenham Red Bridge Dagenham Red Bridge na ke kuna to beti ba matate to linga ko matame na Angleterre baza ceux qui bobimi 2 premiers ba mataka les 6 premiers et les 4 ba beti playoff moko mais to matakite to tikalaki ay ko longwala ke équipe mususu Grays azunga lisusu meminga po mundela linga travailler mingi na ba joueur o ayebi tellement linga ngai aibi question na kebo aibi ndé na travailler nanga ameminga sur une équipe mususu 4e division dans la bête au moins 6 ans équipe à 4e division 2005-6 ouais déjà 2005-6 déjà donc na beti ba 2007 na beti après ton na beti na ina une équipe mo Charlton ce que Charlton t'avais ba Europa League à l'époque équipe monene en anglais voilà na ina kende Charlton ce que Charlton a osé la championnat si là comme ça tout signé un contrat na kende na ekozawani na 2008 to 2009 na ekozwa na match moto beta ki FA Cup et neti coupe ya Angleterre FA Cup oui na ozwa problème na genou après ba salingo opération genou na fandi na yo reprendre après ton na yo reprendre ebika genou et comme ça la ngamwe na fandi lisusu après manager na nga alongwe à quelle équipe moko Bournemouth et c'est ce qu'on a Premier League Bournemouth afo babeta ya afo babeta kuna voilà na ke Bournemouth sikoyo bazaki na yesko akena neti na deuxième équipe na bango parce que amemenga kuna po ça langa neti moi tremplin na ke na deuxième équipe comme ça tant on a robeta makasi après ba minga sko na première équipe pour azaki mutalinga minga pesa nga toujours nzela mona kende parce que et ça la ke na Bournemouth ton na kei na baosalanga sur opération liboso et récissé pénaté après baosalanga deuxième opération après na obeta na 2010 ti na mekio beta 2010 2011
et bando tenir société na 2012 na yotika football. Yotika non. Ça dit qu'autant l'Europe boué question pe zalaki par exemple question ngana tout non aux jeunes c'est comme si au tikia bal avant les pour na ba mauvais souvenir déjà peut écoute ou anticiper na réponse pour le bon pour na opération. Ouais, voilà pour l'opération. Bon au moni na ko loba football à Congo ezala mambo ebele. Moni biso tozaki parmi ba joueurs tozaki exemplaire na avec club na ko lobango. Naebi bato ebele basatanda tenga na koke na banzela wana natika avec club naki na banzela wana bato ebele pe balela bazalaka mécontent bon nakoloba pe kozala bongo ekoza pe bongo te parce que nakokanisela pe bato mabe te voilà mais eza oyo ekomi nakoki koregrete te eza destin moto esalami bongo ezala bongo donc voilà après football ezala na vie mosusu naoma osalamaka mosusu après football. Voilà, justement, il y a un après football, les anafis, est-ce que, dans le boutique en 2012, au côté qui va formation, qui entraîneur, qui management, et tout, au comment on a homme d'affaires, donc il y a un football qui est au tika la loisir, c'est-à-dire dimanche au bête, et puis aussi les hommes sika nandembo actif. Bon, nazana ba contact na batu moko, moni na Angleterre, eza sur quoi football, ezala pena neti verrouiller moko. De il faut zana mutu azana kati pena a pistonner à côté sayo nazana batu baza déjà ba mindele mona osolo na bango bazo edenga ipona ko kota na système wana ya management tona ozonga boito resala mais na kota na makamu susu na ndenge ke na koma mingi na sala mingi ingénieur na kobongsa ba phone mobile phone électronique na koma ba ordinateur na loba IT so benga ngo IT ezalo na zonge la classe na mamususu donc na s'orienter na mamususu IT na omota mambo ba téléphone ba computer ba bloko nyonso wana na koma vraiment na monde mususu donc nazala pe na football de temps en temps mais na se concentrer mingi na mamususu. Voilà, tu comprends que talent vraiment et que ikabwe or oyo zaki nango ko tikela ngo bana mais ils ont notre tête de lobby ozolo ko ta kata système pour okoma management osoko sala ba management voilà. Alors, il y a pas d'or, si koyo ozana Kinshasa, c'est vrai, oyaki pona sortie officielle, il y a association ozana kati ACF, mais n'engo côté le football ne pose à Liban, ne peut monter le football à Congo, n'engo évoluer, ba club na biso n'engo évoluer, équipe nationale n'engo évoluer, nini ozako mona kizo ko marché, nini ozako mona kizo marché, ozako marché te pour pas travailler, na ba idée bino bosana, n'engo bino vivre football à Libanda, beaucoup ko baksape implice na bino. Na sala ba émission moko boye à partir kuna na pas vient ngai edodangi azape na chaîne na ye tout sala ba émission atuna rappeler kazaina bino pas longwa na ouais atuna nga jara ba question tuningai football à Congo en tout cas ezana semakasi sokotali lelo au monde na ba vert club ba mazembe nini ba étranger ba komo beta trop. Mais natango na biso ba étranger bazala pena mingi te ezala biso moko bana mboka mutu tozo beta donc ya on a le base eza pena lisusu te pona ngai na mona ga susu ba organisation ezala te ba interscolaire ba école be bazo organiser neti école bo beta tournoi na école bo sali tournoi mo interscolaire na poto ezalaka ngana ebi mona na ngai azala ta mususu a beta na école bo donc au mona ba Tottenham ba West Ham ponga na mingi na kota ba West Ham wana bani donc voilà pour na ba petona ki na Angleterre na zala pe na West Ham na passa pe wana muke après na leka na centre formation na bango na zala na sala ba entraînement na bango voilà après ozomona bazo kende kozwa bana na ba école pe na ba school pe na ba école ceux qui te lobi to sala ngwa to banda on pena na bas âge pena na bana miketo ki na ba école to banda kozwa ba jouer et kozala mieux je comprends na leki na otala ba joueur pena na omona o pena le oza motivé te ko vérité ko me manami ki le kuna beta ata oza no manager te monongo le ko tali omona beta oza na convaincu omoni ngato na ke to na sa parenthèse moko na ke ton na une équipe moko Wolverhampton Forest eza équipe na o aliboso na banda na beta na Angleterre na yokuta Camerounais momoni mundele alinga soki alinga chayo ozala plus muto ya zawana
ce qui au beta poste mona mundele linga yotango yi ozala plus que oyazala na yokuta Camerounais mo abeta wa Camerounais azalo wa nzambe équipe wana donc tonga na ye ce que mundele wana zo mituna est-ce que joueur boelinga aleki Jean-Louis garçon ils Jean-Louis siko vient ngana bi nazana publicité au salle l'été tient na terrain au mona yo moko to na kota na terrain mundele moko yona biso manager wa comment me manga ba équipe soit qui abenga donc na yepe na travailler pour apistonner na management yona zoloba football à Congo il faut pena to bandango na bana miketo zo pena de to tambula na ba école to tambula to luka bana poto meka otombola football na biso eza pena na semakasi. Voilà, exactement, c'est ma casse. Le mais c'est très capital puisque le tout le monde en États-Unis partout, ba basketteur a miné ba pour beta basket faut tanga, c'est-à-dire bosta bozobina partir ba tournoi interscolaire et permettre ba manager ba détecter, ça va détection ba jeune talent mais ici c'est pas le cas. Ben infrastructure coûte ba terrain obino beta na ba gitambo ba teka ngo ezala ga sous-souté, ba terrain ba zelo zara sous-souté. Donc comment nango kaka beaucoup plus pour ba politique, ba bloc mo ezanga penda tina. Alors il y a pour d'autres gens qui n'ont pas de capoto aux penata mingité aux ala Kinshasa a qui pour la sortie officielle il y a ASF relation non sigo na ba ninga na ba ancien joueur et ça quand na ba dirigeant avec club est-ce que bando ya ba tour koya o ezamba liboso bando kendo ya Kinshasa to oya 20 ans mbalanga liboso nazo kokakinte na biso mo ba to ba ko mebele omoni ba wewa na moi batu ba ko mebele nazo yebate se to tozo kende wapi relation na ngai na ba ancien dirigeant raison moko eza place na ovanda na loger oyo eza place ancien dirigeant na ngai avec club Otis Mbala donc on na ye na luki po na batu mususu te donc il faut na lukaye a lokola père na ngai mais na fandi ya tozana ye ba master mususu tozana bango nde tozana association na ASF ya onde zo réunir biso tozokutana ba Jeff bazali ba Mastebele bazali ba Patrick Mungunu tozaja batoyo tozana bango awa tozana bango pe na poto. Voilà, tozana bango na poto ce qu'on a ba équipe yo leka au sali 20 ans passé baninga to mona baninga pe ba uti to baye moi Varese moi Ballon est-ce qu'ils ont pensé dans mon tour to le ko ya kino voyage à Brisque au stade où étudier terrain tant que zonga ndesiko oko ne pena ko bongisa ba ko ya na bien est-ce que oye na ngoto ezana na ba projet ka non équipe nanga bana mangembo ekufaki bon na yo apprendre ngo hier na zaki na kitambo ne na eli bon Varese kitambo na eli bango jeu à Varese parce que yango pe kufaki mais bazongisaki yango bakotinga na groupe to bandai ko solola tozaki na ba veneti ba Raymond Lokuli ba beta pe na ba mien babeta pe na ba mien babeta na ba François na ba vena ngashuna to banda sola na bango ba bisinga kitambo ezonga tango na uti poto na ye na eli bango jeu à Varese na remetaki yango bango hier na kitambo na zana assister pe na entraînement na zalaki pe wana mais équipe nanga bana mangembo kufaki mais j'ai appris hier que ezonga avec club wana siko fona bongama pena wana na okende bongo te faut pena na bongama na sinde na okende boy ta ona ozonga en tout cas ta ona obongama pona ozonga isusu kalate wana pena na obongama na e pena bonne di forme pour na meka mpe ko po batebele mutema ezoka pour entre parenthèses muke na poto na na vina nga moko abengisi père na bango so tango ayeba na match ba loisir to beta ba chaque dimanche. Parce que papa n'a pas télémi, atali abi joueur a obéta le quoi papa on veut bien. Abi joueur a obéta le quoi ngala mulu mais azo ki makaka ajo azo yebate ka olo balangai. Siko muta téléma ki na mais papa mutozolo ba ye wana. Papa on a benganga azalaki pena na regret moko alinga lela mwana na ngai. Donc et salanga nanga moko passe. Donc ya on a oloba prochainement ta on a ya il faut pena la sola la malam. Voilà, et vous allez bien mingi, c'est Kobet la paix balé qui n'a pas besoin de avec club. Moi tour, quand même question motivé, bah on peut côté ça on peut la réalité à potopé, belé bazar bah na boulot on va stage que bah kimi na bango à topé, bah Kobet va match à Coupe d'Afrique pour série, il y a général à Messi. Tu sais au moins na botolel de la mukina tongo, bah jouer bah kimba kati braza, bah jouer bah kimba j'espère que vous avez eu Congo. Si na wanda au Congo, sorry. Nanda au Congo moni, c'est bah tu bah moyen. Joueur ba okimate mais c'est ba moyen zali au mona ke ba joueur ba osala musana bango
Voilà, il y a pour d'abord comprendre que tout ça quelque part en flat de salakaka toujours au lobby c'est pour bloquer to opposé à Sataner na ngote ya ngoto ça vraiment na plaisir ya osane. Alors to comme au chité na biso mi konjoli azako signaler biso ya pour d'or ba avec bien ba sportif ba footballeur ba dirigeant ba retenir nini na ya podor oyo ba eba kangala mulume ya podor atika ki apesa ki batubele passe ya podor squaza na Kinshasa c'est vrai ki ba sortir ba ACF mais ya podor akozonga ya podor est-ce banda ko yaka de temps en temps est-ce que ya podor ko tia fief na na Kinshasa par rapport ndengo de ba rete ba ninga na pe bele ba zonga Kinshasa ba s'installer na bango awa bien que kuna osa musala na yo ndengo lobi mususu mais toujours lokolo za obima okenda kuna pona foot pona ballon ya podor batu bako retenir na mwana la bango petit na bango mais ko chapi na base awa yoza ma passe mingi parce que sorry base ko ma mingi na poto mamnyo se ko ma poto bana famille mamnyo so ko ya de temps en temps to bandoya na bandoya plutôt pour na apporter moi expertise na ngao na zalango ceux qui moya ko aider football congolais to aider parce que dès to travailler na ACF et ça parmi ba objectif na biso na bandoya na de temps en temps. Voilà, bat botalo bana bazana Londres kuna botalo madame tout quand même mambo sala na ba division. Voilà, na opesa kaka ba masala nga nyonso mbote ba masala nga to sangana na bango kuna bana London tozi ba kana tozi ba vena ngai ikwa tozi ba vena ngai belé bazawana tozala na bango ba masala nga ba JC Mungu ba masala ngai ba Gigi Bokole tozala na wana vena nga lemba ba Gigi Bokole tozala bango awa ba master belé kaka ba badani sous na kotanga ba master na baza belé na kotanga échappé nanga échappé na Londres wana sans oublier na pesa femme nanga Liza Zola na bana nyonso bambote na manquete ko pesa famille nanga awa bandeko nanga nyonso ya basi na mibali bambote donc tellement basé belé to comprendre famille ACF Mobimba na opesa bango mbote ba président Mayala ba Bageta ba Kalokalonji Patrick Mungunu do ba Clary ba Jeff tout tellement toza ebelé ACF Mobimba ba président Ivo tout le monde na ba petite sœur na charmante na opesa bango mbote donc bamasana na pesa mi bamasana nga Londres pour bango pena tozana bango mingi ba JC l'homme ba Kanaka MB donc basé belé donc na suika. Merci beaucoup Yapodor bisope tosuki awa pona mokolo lelo j'espère que Yapota ngozonga tokozane surtout sane sous émission to beta be masolo pena léopard pena sous bien na mikolo zako Yapoto to raté mondial vitant to kosala peut-être sur la makambana nyonso te tozala ba masolo belé to beta na Yapo lokola déjà bien banda ko ya de temps en temps na Kinshasa awa to ko solo la merci na disponibilité na. Merci nangam na remercier bino na temps bo disposer pour na yo lukangai ya on senga bino merci na chaîne Mobimba Canal King na ndenge bo penser na ngai pour na journal lelo merci beaucoup surtout que biso to annoncer loko ketoko lukamoto to luka to zo pe ba testo pona o etali bongo ngala mulu meyo yoboyo ki ndenge pe asenge pe bolimbisi na ba avec bien nyonso bo mona kasi wana blessa ki bino mais et ça ka ba réalité lelo yeyo azali donc Dieu céleste merci nami konjoli merci na yo frenza sima ya ba caméra merci aussi na Tony Binda pour na montage merci botika malamu.